doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, du ventre. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, il y a Lelo et Zali spécial. 5 minutes, Oyo, Tozali, ko proposer bino dans un instant. Bah, image, il y a bah, travaux, il y a marché central. Boyebi, marché central. Et pesa polémique. Boyebi, que pour rappel, marché central, qui décision na bakonzi bakangayango, mais marché central neti zalaka géré par Hôtel de Ville, Toyoka Makambu Ebele. Gentili Ngobila, gouverneur Gentili Ngobila, Alini Koteka marché, gouverneur Gentili Ngobila, Azali Koko Sabatu, parce que Batu, ba Mesanaki, mingi, na période à Kanambe, pour babandaki ko banga ko yibate parce que ko yiba na era Kanambe ba détournement na ba travaux inachevés zalaki nango monnaie courante boyebi botalaka ki président de la République o ya kala Kanambe a se déplacer na ba makila wana zalaki soki ministre transport ba ke ba poser première pierre ya aéroport o balingai kotonga na njili tilelo et tonga mate. Bon, monaki penza, ba autorité mboka, bazalaki na sonité ya koloba, na discours à makila, o ya bengaki Kanambe Sisabidimbu aya lobi, soki to longwa wa, musale bandi parce que mbongo ese futamaki. Donc, botala niveau au peuple, babandai ko sakanane na ba autorité ya kala. Ezali soni na ma na motema, tilelo aéroport to mona yangote. Différence ezali na Fachi Beton ba première pierre nyo surtout azali ko sala musala na yango eko monana ndenge na esaki bino l'exemple vient d'en haut likolo soki mutazo pesa exemple ezapeka net na famille papa na mama soki bazali na likolo bazo pesa exemple bana ekozala pasi bana ba dérouté ou bien ba bunga nzela. Les années donc Fachi Beton likolo azo pesa exemple donc bateau tout oyo bazali na ida mabe bakoya nangote ba fakwa bakoki koza nangote bo monika les alaki Kanambe yemoko grand fakwa donc bateau bazana se donc bakoyiba na bango pe parce que yemoko pe ayibaka mais bateau bazali na bandeko na bango bazali na pouvoir ou bien bazali na ba poste moko régalien bokoki ko vérifier boko pesa ngai raison que boyeba ke IGF ezali ko bangisa bato mututu akomi ko banga coopération akomi ko banga ko yiba avant to tshela bino ba image bino moko botala gouverneur Gentili Ngobila na makambo marché central kala batuna kiye alobi bo keba ye moka linga ko benga président de la République Fachi Beton alobi na pouvoir oyo ya Fachi Beton soko meki ko yiba direction ezali makala bo kabino moko ndenge Ngobila azalaki koyebisa batu bo ça la différence entre masolo akala na Kanambe na masolo ya sikoyo ya Fachi Beton bino moko bolanda o gouverneur atiki zando na Congo lelo ya Fachi Beton yo kinoteka zando hein na kene mutako na Congo ya Fachi Beton alelo ou comment tu t'exames mais aucun motako bino mo boito landa donc vraiment côté ka zando zalaki na actualité te boye basiko tozali ko la Sabino dans un instant bolanda ba image au bomona penza ke ba travaux et bandi bokomona ndenge zandu et kokoma donc ezali li sekité donc vraiment il fallait
marché wana ba offre wana donc société moko ezwango pour vraiment esala musala yango donc vraiment bozala motema ya kokita musala ebandi na Fachi Beton soki musala ebandi vraiment ekosuka il faut esila oyo avant de proposer bino ba image oyo ya ba travaux ya marché central donc nazo penser donc une petite pensée na petit nanga Guy Michaud Wanzo Boyebi azalaki deuxième personnalité, il y a marché central donc il le donc Boyebi qui est santé et Zalika Kako Tungisaï. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. La première partie, c'était enlever tout ce qui était structure apparent qu'on avait cassé et tout est parti. Et là, nous sommes dans la deuxième partie où il fallait décaper tout le béton qui était sur la surface. Là, on est en train de continuer et de l'autre côté, on a déjà commencé à évacuer. Donc, on décape et on évacue en même temps. Les travaux sont organisés d'une certaine manière. On casse. On arrête de casser, on évacue. On revient le jour d'après, on continue à casser. Les engins sont là-bas, les camions sont là-bas. On stand-by si je peux dire. Parce que la journée aujourd'hui, on ne fait que démolir, que casser. Et une fois que le marteau-piqueur a fini son travail, la pelle vient pour remplir les bennes et ça part. Mais les travaux, c'est quoi? C'est déjà ce qu'on fait. Après, comme j'ai toujours dit, construire le marché central, c'est pas poser une brique sur l'autre. Nous avons 1789 pieux à poser et ça va prendre du temps. Donc, voir les choses qui vont dépasser cette clôture-là, il faut être un peu patient. Parce que nous profitons de la saison sèche pour finir avec les pieux. Et une fois ça c'est fini, les briques ça va aller vite. Vous allez les voir, ça va dépasser la clôture, ça ira très vite. Arrière-grand-père. C'est-à-dire le marché central va être construit sur 80 000 mètres carrés avec plus de 510 magasins. C'est R+2. Et quand on dit R+2, les gens ont peur en disant ah bazo ça ba mall. Non, on fait pas les malls. On fait le marché traditionnel qu'ils avaient connu ici au rez-de-chaussée et à un autre niveau. Et tout autour, le deuxième niveau, c'est que les magasins. Donc ils prennent leur mal en patience. Ils vont plus vendre par terre, ils vont vendre dans des conditions correctes et les gens qui vont venir acheter dans des conditions correctes. La compagnie qui a gagné le marché qui s'appelle Sogema travaille avec des GIS. Ils ont comme bureau de contrôle Veritas, que ici communément on a appelé BIVAC. Vous allez voir que c'est quelque chose où on a mis du sérieux. Il y a une maman qui pleure parce qu'on a cassé le marché central. Elle ne sait plus où vendre. Mais il y a une autre maman qui est en train de pleurer son enfant à l'hôpital, qui a mangé des choses qui étaient sales, qui est en train de pleurer l'enfant. Et j'avais posé une question. Et ces deux mamans, laquelle vous soutenez? Laquelle vous trouvez qu'il faut lui donner solution à son problème? Je pense que humblement, on devrait trouver la solution pour la maman qui pleure son enfant. Parce que s'il n'y a personne pour acheter, vous allez vendre à qui? Bilomoko Bowiti Kolanda, donc ezali lisusu ya kolobate, bolandi ke ba travaux et bandi. Et là, au cas na loba, Congolais, il faut tozalaka moko na patience. Totika moko bilobela. Pona ngai moko anezali a vinanga personnel, donc pona nga sopenza balobina pona Gentini Ngobila.
na Kimbuta na repona Gentili Ngobila makambo ezali ko salama na période na période ya Kimbuta boyebi ke Gentili Ngobila aiki ko hérité hôtel de ville na Nyongo oyo donc ya banque oyo ndeti biso ba particulier ba bengaka découvert donc Kimbuta kosa découvert moko donc azwa déjà bali konda na ba banque ya ba 20 ans ya ba 50 ans donc ndenge to monaka go pass na repond ndenge IGF lobaki que to kota déjà Nyongo go pass ezo futa neza ba Nyongo bango déjà basi bazwa donc vraiment congolais moni congolais mesana air mort bozomo na ba marché na biso mususu attending marché central ezalaki ndenge wana vraiment po na kozwa vraiment mopaya witi côté mususu memia na marché central ezalaki soni batonga yango kala biloko to ezalaki ya kobeba sikoyo to tika temps na temps prenons notre mal en patience, donc tu reçois marché et qui ndengi ba expliquer donc ça n'a rien à voir na masolo akala parce que bomoni congolais lem so mesana romona lem susu donc azali sika mo ezali salité azote ka place salité avant la place salité mais neti ya mesana ndengi wana loba oh non biso to mesana boy elekaka nango kaka boy to botika biso kaka boy to mona moto to kena bakino mona penza bato bazo tumba biloko libanda ou babenga lem susu donc ba cabri ou bien ba makoso wana au moins penza ke mutu ke leki donc bois qui ba poussière milinga mettons autour na bon ah mais pourquoi bozo zipate au moins penza mutu azo somba bité awa penza zaka boy donc ba poussière wana na ba nini elengi ya biloko yango yo ba poussière wana epesa ke elengi moko boy botala ka raisonnement ya congolais ya kinois donc ba saleté wana ndenge zokuya donc elengi yango wana heureusement que donc anticorps na bango ese mesana na ngona microbe wana isala so eloko te bon tozali ko comprendre na marché central ba te belé ba mamé belé ba banda ko vivre na ndenge wana mais ezalaki il faut reconnaître ezalaki na désordre bazote kalibanda ba makamunyo surtout donc ba côté kuta sanitaire ezalaka te donc vraiment to vanda na kimia to zila marché ya sika eya donc batunyo surtout bakozala na esengo toyebi ke 18 ans mais donc vraiment mieux vaut tard que jamais musala ezali ko salama to tcheli bino lelo na édition spéciale il y a 5 minutes pour bomona ke musala vraiment ezali ko salama et puis na fachi beton soki musala e bandi et kendaka ti na suka donc yangwana lelo vraiment to lingaki to la kisabino ke batu bazala vraiment et votre apaisement marché central autorozo penza omona bapaya bakoya omemi mupaya to moni penza ke omemi mupaya moni penza ke oyo vomezali marché central ya solo donc vraiment to komi na suka émission na biso ya lelo ezalaki édition moko spéciale pour na relaxa bino donc démarrage ya ba travaux déjà ebandaki pour na marché central oyo ya sika donc vraiment restez connectés sur Cléboa Original. Nous allons nous retrouver dans un bref délai na émission Nabiso et à 5 minutes Oyo Bo Mesana Ko Landa. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozoa Masolo Nambunchu Penadikos. Cléboa, Cléboa. En prévision de la grande conférence Bikamois qui aura lieu à Saint-Denis du 10 au 12 juin 2022, je reçois pour vous la servante de Dieu, Mama Grace Kalanga Bikamois. Napesi bino banso ba shalom, napesi bino ba bonsoir, napesi bino ba bonjour. Et pas okuta melisho kitango mususu bana Bikamois ezali tongo napesi yo bonjour soki na ngola na lobi bondia. Ce qui peut aller boutou na lobi bonsoir na lobi bon noite. Zambe apambola bino, merci beaucoup tala lelo. Bana Bikamois de partout, boy bibino moko ke Cléboa original ezalaka ndako na biso bino mo boyebi ndeko na bino grand prêtre César Ngadi. Likambo ya munene zole karakata France jamais mama na akokotikala na simate ba eko alobi me mama nanga oza wapi
Yangona na eko kitalelo na kati na Kleboa hotel Sabino était toza na émission monene na mokolo na mardi na grand prêtre César Ngadi po ayoke belé bato bazo tuna tune kindoki ezaka na délivrance tango toyoka makambo histoire mais mama Kalanga ya utaki ne bali sirène des eaux na basexe artificiel to lingana note ba makambo na ezala kandengini mama Kalanga Grâce Bikamwa akozala invité na ngai mardi 7 juin à partir de 21h dans une émission spéciale 5 minutes. Mes bien-aimés, donc une femme sauvée par Dieu, utilisée 19 ans dans le ténèbre, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans la magie. Aujourd'hui, je suis sauvée. Je descends encore à Paris, puisque Bolanda la internet, Banabika moi Bolanda la internet, Bananzambe, ba chrétien nous son appel si papa nous surtout ba pasteur à Paris, Zambe apambolabino, Zamba pambolabino, papa Dolphe, vraiment apôtre Ben, Zamba pambolabino, na kolobaninga na benga ke le cardinal Mosengo. Papa Zamba pambolabino, ba papa nanga debi ke bozami ke bolinganga. Ce n'est pas tous les pasteurs oh baboya kanga baneya kanga non. Un vrai pasteur, ouais qui nazo tato la amour ya Nzambe akoki jamais ko inanga ba toujours bo ba inanga na éviter parce que aujourd'hui ça fait 24 ans que je suis en train de témoigner la miséricorde de Dieu. Je témoigne bien-aimé la vraie prophétie qui est sa parole. Je suis une femme sauvée par sa parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mama Grâce Bikamwa, servante de Dieu, akozala invité na ngai po nako expliquer bino ko limbo la bino makambo nini ekoleka du 10 au 12 na Saint-Denis. Nayebi ke bozali na mituna ebele na oyo ekoleka na conférence oyo ya Bikamwa na Saint-Denis. Mama Kalanga akozala wana po alimbo la bino na mituna na bino nyonso tu toyoka ke magie na makambo oyo ya basali na Nzambe. Boya ebele na kati na émission na biso na Kleboa grand prêtre César Ngadi ekozala mardi en direct ayoki beko bato bazo tune mitune ebele c'est grand prêtre mama Kalanga ngonde nini mais ba sexe artificiel ba boto kaka magie to kaka sirène des eaux mais afungola biso. Rendez-vous ezali moko sur Kleboa original César Ngadi na émission na bino spéciale 5 minutes tokoyambela bino mama na biso musali na Nzambe Grâce Kalanga Bikamwa yangwana grand prêtre César Ngadi abi problème ya te mardi nazali na bino tozala na ye bo préparer mituna na bino nyonso bo tuna puisque tokomo kalelo ba délivrance c'est comme neti je cherchais ma délivrance pendant 3 ans auprès des gens soi-disant des archibishops, bishops et tout ça, là, pour les prophètes. Non, je vous confirme encore, personne ne peut délivrer quelqu'un. Non, en dehors de Dieu. La Luka qui délivrance 3 ans, n'a pas quitté. Mais n'a pas dit qu'à Ndengeni, il y a une carte à France pour balancer dans Zambé boya, boya bibino histoire à Bikama. N'a pas dit l'eau à Rolobate, n'a pas dit bino boya une émission na biso ya mardi en direct avec le grand prêtre César Ngadi. Question-réponse, n'a pas dit n'a pas répondre bino. Bo hésité te bo benga na ba numéro oyo bo moni totie na se ba numéro ezali 01 48 20 12 24 wana ezali numéro ya fixe et puis ba misuso bazali na possibilité ya kobenga na numéro wana te ba bengi na 07 53 36 38 09 ezali numéro ya WhatsApp ba o bazali na libanda boyebi ndenge zalaka bo précédé numéro wana na 0033. Que le Seigneur vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ndenge la baka Nzambe a Pambola Kleboa original à Pambola grand prêtre César Ngadi. Avec Dieu nous vaincrons. Équipe Koro pour la terre et puis Kleboa est toujours en avant. Malembe, chaque chose a son temps. Josué, malgré Kokoso, mais Akoma qui n'a pas l'ensemble la terre promise. Merci, bye, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye. Rendez-vous mardi 7 juin à partir de 21h avec la servante de Dieu
Mama Grace Kalanga Bikamwa. Bobenga émission et kozala à téléphone ouvert. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tanakana yo, du ventre.